Zoumel 1000 ezope qui sabiso makambo. Soki nga mikolo na komi ebotu nanga so na komi ndeni. Nga mikolo na komi soko sakai na nga kaka. Na bengika Zoumel 1000. Pour radio wana non. En tout cas félicitations. Yo kolobani pour na radio Zoumel. Radio Zoumel 1000. Pour radio wana za matata. À partir de ya soki za soki na France, mboka na Belgique, en Allemagne. Monte un volcan. Bien moya bien. Keba. Ndeko keba na baje ya maseki ya koya kokosa peuple nokite na nzela ya radio Zoumel 1000 okoya kobima na mpoasa. De sa part. Est-ce que vous avez déjà eu un contact direct avec Joseph Kabila? Non, pas que je sache. Vous n'avez jamais rencontré Joseph Kabila? Non. On a appris que vous l'aviez rencontré entre les discussions. Tant pis pour ceux qui le disent. Tant pis pour ceux qui le disent. Moi, j'ai une lettre. Et qu'un ambassadeur, vous avez même conduit chez lui, vous avez discuté avec le président Kabila. Je dis tant pis pour ceux qui le disent. Il y a des témoins qui le disent. Tu mens. Il ment. Pas plus tard que Mikolo et Lekio, même si aujourd'hui il le nie. Félix était ici avec le conseil spécial du président Sassou Nguesso, M. Abbas. Boyoka, c'est un peu, on dit makambo mingi balwakapo na Kabila, babambela kaye makambo pe mingi. Papa Bokamba l'alité, Papa Roger à l'alité, Maman Rosalie à l'alité, Mazali Koutengela, oh Pepe à Kosamake, Nalokuta ya Baini ya Congo, oh Nabe Blalanda te, Badisco ya Lokuta ya Ba opposant, Mama Kalamba et Asila, Radio Zoumel ezali kosala mosala makasi, Zoumel ebimisa lokuta ya Ngwanda Poasa.
endimio. Zoumel mil, Mama Rosalie, umela, tozana besengande ya mwasi, Odette Mbongo. Mama Rosalie de makambu. Mama Rosalie, balobi yo makambu. Donc, tant Rotterdam est confirmé yo, c'est que ozali penza moto. Na kata bata. Donc, bandeko nyonso. Soki Zoumel alobi likambo fo bondimaka. Po Zoumel akundola makambo yo. Ebombanga penza na se ya mai ya bimisi yango. Oyoki? Mama Rosalie de makambu. Umela. Allô? Lida bitu salon boni. Ah, Lidi me yo reta on nga na kita susu tenga na okende te po era Zoumel le koki ba tara émission na ba mingi ni ba 22 nga na otala Zoumel min. Radio na nga la vérité na ebisa yo joana ke landaka radio Zoumel min tika ko landa ba radio mususu. Landaka radio Zoumel min radio a vérité. Radio ezalaka ko radio o emesana ko mene ba enquête na bango. Radio a Zoumel min soko yebisi ba exposer bango problème na yo. Yo kan explique comment Zoumel min ou exposer problème na yo ba yo ki yo mais ba tika la basara ba mena ba enquête na bango. So ba yebi vérité ba don ba eko dénoncer yo. Oui. Ngana zo tala en tout cas moyen que nous sous na yo kotiko erwe zate di limbi ça en tout cas kende kaka pardon na okende te po na encore raté monsieur Zoumel min te se bandi. Zoumel min radio ya vérité. Zoumel min radio a to kundola. Zoumel min akundola rana sux ata vérité. Et bon maman na samai Zoumel min akenda ro kundola vérité wana abimisa ngona mokili. Zoumel min radio a bosolo. Zoumel min eza Zoumel min bori bien Zoumel min. A Zoumel bino na 1000. Yo kanisi au lieu ba on a 9 mais yazo lelo na 1000. Zoumel 1000 radio a vérité. En tout cas moyen na kende zate mama limbi sanga donc RC koki fona tala Zoumel 1000. Zoumel 1000 radio a vérité. Zoumel 1000 Rotterdam endima. Zoumel 1000 Hollande mobimba endima Zoumel 1000. Vous êtes Zoumel 1000 Hollande endima yango. Zoumel 1000 radio au monde entier endima. Zoumel 1000 esika bozali. Zamba pambola bino. Bandeko babolingo mbote na bino baibomesana kolanda radio Zoumel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali esengo mingi pona ko présenter bino ba émission na bino bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo lelo ezali bongo mokolo oyo tozali na masolo oyo tokosolola na bino pe masolo oyo Mbuta Zulubabela ayaki ko pesa awa na radio na biso radio Zoumel 1000 bokoyoka pe intégralité nango ndenge nini Mbuta Zulubabela alobaki ba makambo pona Congo pe ndenge nini apesaki ba révélation. Mbuta Zulubabela azali lokola moto oyo amonaka makambo na mosika oyo soki azali koloba likambo boko mona tango boko kende ko vérifier na makambo mingi eloba makala okomona ba adir na ye ezali kokende kaka na sens wana. Yango wana mokolo mwa lelo ezali mokolo oyo tokosenga na bino bolanda biso penza na bokebi po ete bokoyoka makambo nini oyo ngai na mama Rosalie tokoloba pe na oyo Mbuta Zulubabela alobaki oyo tokotiela bino comme intégralité bokolanda yango penza na bokebi. Kasi ya mbote tokoka kokota malamu na kati na masolo na biso na kosengana na papa Botamba kuna na régie betela biso na no mwa loyembo ebongo na sima tozonga na kati na masolo na biso ya mokolo mwa lelo s'il vous plaît. Zoumel 1000
songi eboma mboka mama baninga lelo yo namoni likambo akoyoka malamu lukomona na miso pamba te ekoki kobebisa kisasa lelo yo etondi nde na bandoki bandeko basusu babandi kobangisa biso bakozwaka kaka mbongo na kotekaka bato kompani bakosalaka tokomonaka te songi eboma mboka mama baninga lelo yo namoni likambo akoyoka malamu lukomona na miso pamba te ekoki kobebisa kisasa lelo yo etondi nde na bandeko basusu babandi kobangisa biso bakozwaka mbongo kaka na kotekaka bato kompani bakosalaka tokomonaka te songo songo eloko mabe na mboko hey! bakoyebisa yo yoka balobi mpo futa bango bongo basekaka yo olesaka bango soki okomi na mpasi bakima yo otongi ndako ya ndele eske tembe ezali mingi bakota poloko na lopitalo boni batalaka bango bamilobaka te soki nabimi nakomi na site napesa mbote na moto te
Merci Papa Botamba pona lo yembo kitoko sili kobete la biso bande ko babolingo tozali kokoba kaka na kati na masolo na biso masolo oyo esangisi biso pona kolobela makambo ya mboka pe kotalisa bino to koyokisa bino lolenge ndenge nini mbuta Zulu Babela autaki koloba masolo na oyo etali bongo mboka na biso la République démocratique du Congo. Bandeko babolingo na koyebisa bino eloko moko. Bato mingi bazali lelo kozwa ba masolo ya Congo lokola ekomi lokola lisapo. Alors mingi bazali koyeba teke tokomi na moma oyo maloba oyo elobamaka kala. Ba profesi oyo epesamaka na tango ya kala avant ngai na yo tobotama. Moma nango ekoki ebandi ko se réaliser mais peuple congolais azali kaka kidiba. Peuple congolais azali kokanisa solution kozwa yango epai ya bapaya. Peuple congolais azali kokanisa ete solution ya Congo ekouta epai ya mundele. Alors que na minute oyo mundele ndenge azali wana azali lisusu na solution moko te mpona makambo etali mboka na biso Congo parce que solution nyonso tu ezali siko kosalama na oyo ezali ba révélation to ba prophétie oyo Papa Simon Kimbangu alobaka. Mais bato mingi bazali ko rêver. Bato mingi bazali ko kanisa ete tika to landa mundele na sima. Tika to kende ko fuka mela bango o ete bango ne mutu bapesaka kibokonzi. Mais mingi babosani to komi na moma oyo Papa Simon Kimbangu alobaki ete ekokoma na moma moko mutu mwindu akokoma mondele mondele akokoma mutu mwindu tokomi deja na moma yango me bato mingi bazaki diba force to pouvoir oyo mondele azalaka na yango liboso to likolo ya bato mwindu lelo situation se bongwani me moto mwindu azali kaka kidiba. Yango wana bandeko babolingo tozali koyebisa bino bomoni ba evenema mingi eza koleka. Oyo eza koleka oyo bato mingi bazali kokanisa ete mondela kozwa solution na mboka na biso baza kozwa kaka beshek po ete ekomi moma oyo prophétie ya Papa Simon Kimbangu nde ezosala na Congo. Tere ezali moselu ndenge toyebisaka bino ntango nyonso ete ebele bakosielu muka. Ndenge pe tolobaki na bino ba jet de main jet de vilain oyo mosengo aza kosala mpo na mboka na biso akosielu muka moma yango esi ekoki. Bokomona ndenge bakosielu muka pe baza kosielu muka. Bato mingi baza koyeba teke mosengo asi asielu muki le vieux Mushiri Mbembe asi asielu muki me bato mingi baza kokomprendre te. Bato mingi bazali kozwa yango lokola liseki. Bandeko babolingo bofungola matoi boyoka. Oyebi mystère moko ezali kosalama na mboka na biso na tango oyo to mystère moko ezali koopere na mboka na biso na tango oyo. Mingi baza ko rêver. Mingi bazali kokanisa ete solution ekouta epai ya ba mindele to ya ba occidentaux. Mais solution sikoyo ebongi malamu biso nyonso tu misu na biso etala wapi etala na direction kamba. Kuna esika solution ya masolo ya Congo esika evandi. Na banzi na minito bato mingi bakoloba me yango Roger oyo makamunini aza koloba. Aza koloba solution ya Congo po tozwa yango ifo kuna na kamba. Ndeko soko ozali kidiba okotikala kaka kidiba. Meme na minito ndenge na koyebisa bino mindele bango moko baza koyeba ke solution ya Congo siko ezali na maboko ya bakongolais wapi na nkamba. Bandeko boyoka mokolo mosusu na mikolo elekaki bomonaki bamindele moko bayaka na Afrique na Congo. Baye kuna o toye bandeko na mabeni nyonso tosalaki na Afrique toye po tosenga pardon. Bomonaki ndenge baye bafukami baye kosenga pardon pe babandi kolela. Mais Congolais azalaki kidiba.
atikalaki kotuna bango te mpo bakota na mozindo bayebisa bango oui tomoni boye bofukami boza kolela boye kosenga pardon mais pardon wana boye kosenga ya makambo nini mpo bango bayekaka balobi pardon ndenge tosalaka bino mabe basukeli kaka wana mais alors que Congolais azalaki na tout le temps oyo alingaki akota na profondeur mpo aquestionne bango akota na mozindo mpo babimisa nyonso mais ntango bamoni kaka ke balobi toye kosenga pardon Congolais pa bandi kolela ale balobi oui problème ete tolimbisi bino mais Congolais azangi expérience ya kokota na mozindo mpo baloba na bango bon tondimi pardon mais boyebisa biso kati na pardon boyo kosenga eloko nini penzo etindi bino boyo kosenga pardon likambo nini makambo ngo eza nini bopesa bango temps baloba Congolais apesi bango temps te Congolais kaka ndenge amoni mpe bango bafukamaki na bandi kolela Congolais pa komi kolela mais nzoka bayaki na bamakambo ebele oyo ifo bango baloba ti ndenge bazali wana mindele bayebi ke baza lisusu na pouvoir moko te na masolo ya Congo mais bakongolais oyo bazali banyei na mitu na bango oyo baza kokanisa ete ti lelo mundele apesaka kaka pouvoir na Congo nde bango baza kokanisa ete solution ya Congo mundele mutu akopesa yango yango wana oza komona bamosengo baza koya na Belgique kokutanaka na Didier Reynders na système kaka ya ba année 60 ndenge batekaka balumumba ndenge ope bamosengo baza kosala makambo yango eza kokontinue kaka mais baza koyeba te ke basi bakangi robinet depuis kala mpona masolo ya Congo mundele aza lisusu na solution te bandeko kaka bino nde mutu bolobaka communauté internationale bango moko na minute oyo baza koyeba ke na masolo ya Congo masolo nyonso eza molili baza komona rien yango naza komona baza koyeba nini basala te bakomi koutilize kaka bino bakongolais mpo ete soki bamoni ebarde bango baya mais lokola ezali ete tokomi na moment oyo ya prophétie ya papa Simon Kimbangu masolo to eza molili masolo nyonso eza molili na miso na bango ndeko soko oza kozwa makambo toza koloba oza komona nini toza kosakana okotelema kaka wana okotikala kidiba mpe okozala kaka moto baza koya kopesa bapromese ndeko bima na malili banda koganga mpona Congo soki tozwi Congo yo nde okozala ministre yo nde okozala directeur yo nde okozala ndeko kotikala na bapromese ya mopepe ebele bazwi bapromese awa yo kanisi ntango bomonaka Fabien Kuswanika aza koganga mpona nini mpo ete ye aza kokanisa Moïse Katumbi akozwa bokonzi na promese basi bapesi ye ke ye nde akozala directeur na RTNC bandeko mingi baza koreve bakomona ndenge nini sise kobongwa na nef pesi ye bandi kobongwa na nef bomoni deja ndenge nini mosengo azwi échec asi asielu muki bato baza kokomprendre te mosengo ndenge azali wana mosengo asa sielu muki échec oyo boyokaka mpenza ya vimba asielu muki baza kosielumaka kaka likolo ya prophétie ya papa Simon Kimbangu bandeko mingi baza koya na kibozoba nyonso église catholique lokola basango balobi lokola basango pouvoir ya basango pouvoir nini basango baza nango baza su na pouvoir moko te nyonso tuba eza kodépendre sikoyo esimbami na maboko ya prophétie ya papa Simon Kimbangu bango nyonso tuba kozonga na molongo ezala bamosengo ezala ba abe ezala ba prêtre catholique bakozonga na molongo bakozala bango nyonso nsima ya papa ya prophétie ya papa Simon Kimbangu oyo epesamaka utakala bakozala bango tuna molongo ndeko soko ndimi te okotikala mpe kaka ndenge wana ba opposant oyo bazali koreve ke bakozwa bokonzi na nsima ya bamindele boza koreve bokozwa eloko te mpe bokomona ndenge nini ebele bakosielumuka na masolo ya Congo ebele mpe bakokota na se ya mabele baoyo bazali kolinga kotelemela prophétie ya papa Simon Kimbangu ezali kolinga ekokisama na moma na yango baoyo bazali kolinga koya kotya nkaka to koambrouye peuple bakomona ndenge nini profession wana ekomela bango bokanga makambo nga nazali koloba oyo bazali kozwa yango likola liseki bokotikala pe kaka bato ya maseki solution nyonso tu ezali kuna na kamba esika clé ya makambo nyonso ezali ndeko soko ndimi te etali yo
Mama Rosaline apesi yo maloba. Merci papa Roger pona kopesa ngai maloba bandeko ba bolingo na banzi. Makambo oyo biso toyebisaka bino tango nyonso oyo lelo mingi bazwaka yango lokola liseki. Yango nande eyaka kokoma na sima ya mikolo pe bokamwaka pe bobandi koloba mama Rosalie alobaki, papa Roger alobaki bandeko. Na banda kobelela likambo oyo banda kala. Ezala tangu ya ba élection na États-Unis, avant même ba élection na États-Unis. Na ba oyo balandaka biso na bandaka koloba uta kala. Solution ya Congo ezali lisusu epai ya mindele te to epai ya ba américain te. Tango ba américain baza kozwa boule magique na bango. Baza kotala po bayeba avenir ya Congo nini bakoko sala ndenge ezalaki tango ya kala. Baza komona boule magique wana eza kopesa kaka molili na masolo ya Congo. Bandeko. Boyebi tina nini boule magique na bango wana ekoma molili? Parce que tokomi na moment oyo prophétie ya papa Simon Kimbangu ebandi ko opérer na mboka na biso. Mais ba Congolais belé bazaki diba. Ndeko. Yo moto ozali ko bima polo ba ete na kei ko marché po ba prêtre catholique balobi po mosengo alobi. Ndeko bozali ko sala makelele dans le vide. Oya nazali ko yebisa bino bokanga date ya lelo bozali ko sala makelele na le vide, dans le vide. Parce que solution ya Congo eko uta na ba aventure ya masolo yo mosengo le vie mushiri mbembe azako sala te. Solution ya Congo eko uta na ba je oyo ezako uta na ba petit na ye ba prêtre catholique bazako sala te. Solution ya Congo sikoyo biso nyonso tozali ko telema na sima ya masolo ya prophétie ya papa Simon Kimbangu oyo epesama kauta kala oyo ndenge lobi papa Roger avanga na yo tobotama. Bandeko bofungola matoi pe boyoka. Nayebisaka bino ba makambo oyo tango ba élection ya Hillary na États-Unis e bandaka koleka. Na lobaka ete bandeko makambo ya Congo ekomi makambo moko mystique na minute oyo meme ba oyo bapesaki bango promesse na ba démocrate ke bakopesa bango pouvoir. Bomona gindenge nini ba Moïse Katumbi bango nyosu basengaki ba démission bakimi na poto bayebeka ke élection ya États-Unis yango nande kotinda bango kala mingi te bakozongisa bango na pouvoir. Mais na tango wana tango ngana bandaka koloba bandeko masolo ya Congo na minute oyo ndenge ezali wana Hillary Clinton akoleka te. Mais bandeko boyebi ndenge bato bafingaka ngai. Boyebi ndenge bato babengaka ngai idiote. Pe boyebi ndenge nini bato ebele basekaka balobi mama oyo aza na liboma. Mais lelo oyo ngana bango nani babima bato ya maboma. Ezali ngai to bango. Bango nyosu bayebeka ke Hillary Clinton akoleka. Pe akokende kolongola Kabila président Joseph Kabila na pouvoir po ete apesa na Moïse Katumbi. O ndenge balobaka makanisi ya bato ezali ya nzambe te. Nde loko esalami na Congo. Bandeko bofungola matoi pe boyoka. Bino ba parents oyo boza ko rêver kotinda bana na bino bakendeke ko marcher. Pona ba masolo ya ba prêtre catholique oyo ya solo oyo ezanga sans vision oyo ezana sans vision oyo baza ko sala yango po ete bango pe bakomi koyoka posa ya pouvoir. Mais bandeko boye baka yango ete boza ko bomisa bana na bino pamba
likolo ya kozanga koyeba. Mokolo bokoya ko comprendre. Nde bokolo bake soki toyebaka. Bandeko. Naza koyebisa bino lelo boyeba yango ke makambo ya mboka na biso eza kotambola likolo ya profesi ya Papa Simon Kimbangu na minute oyo. Yango na lelo ezali mokolo oyo ndeko na biso to Mbuta Zulu Babela ayaki na message moko ya makasi oyo ayaki mpona koloba na oyo etali bongo mboka na biso. Bokoyoka ba makambo nini oyo Mbuta Zulu Babela alobaki. Mbuta Zulu Babela alobaki ba makambo mingi na oyo etali bongo mboka na biso. Yango wana Papa Roger na kosenga na yo yango wana sans plus tarder na kosenga na yo Papa Botamba tshela biso intégralité ya message ya Monsieur Zulu Babela oya pesaki pona mboka na biso la République démocratique du Congo et bongo sima na yango bandeko balanda pe bayoka lolenge ya message ya pesaki oyo ezali kolakisa ete mboka na biso mingi baza ko rêver oyo baza ko rêver ke bakozwa bokonzi na bopete ndenge ezalaka liboso bandeko mingi bakosielu muka. Lelo ezali lisusu likambo ya kozwa pouvoir na bopete te ekomi likambo oyo ndeko Nzambe nde sikoyo azali koopere na mboka na biso. Oyo ya comprendre niveau ya prophétie oyo te ndeko ozali kaka aveugle pe bokotikala ba aveugle. Un jour nazali koloba yango bino nyonso tu boko rejoindre biso pe bokozala sima na biso na nzela ya maloba oyo tozali koloba pe mokili koloba ete makambo toza komona lelo Radio Zumel 1000 elobaka yango. Papa Botamba tshela biso intégralité ya message oyo Papa Roger na Mbuta Zulu Babela basalaki oyo elekaki s'il vous plaît. Zumel 1000. Bandeko babolingo mbote na bino lelo ezali bongo mokolo oyo toyambi Mbuta Zulu Babela oyo aeli susu na radio na biso po ete akoka kopesa makanisi na ye na oyo etali bongo mboka na biso. Mbuta Zulu Babela atango nyonso tu azwaka makambo na oyo etali bongo mboka na biso azangaka te koya kopesa makanisi na ye po ete tokoka kopartage yango mpe na bandeko. Mais lelo mokolo mo lelo Mbuta Zulu Babela alobi ete azali na message moko makasi mpona mboka na biso la République démocratique du Congo. Yango wana na ntango oyo tokopesa ye mpenza maloba po ete akoka koyebisa biso eloko nini oyo ye abongisi mpona mboka na biso. Yango wana sans plus tarder na baluki nanu epai ya Monsieur Zulu Babela. Monsieur Zulu Babela to Mbuta Zulu Babela, merci mingi pona présence na yo na kati na radio na biso. Kasi ya mbote okoka koyebisa biso eloko nini oyo yo omemeli biso. Tout d'abord équipe mobimba ya Radio Zumel 1000 topesi yo bambote ya mingi. Mbuta Zulu Babela esika ozwami. Merci mingi Papa Roger na mbote bopesi ngai na lisanga na bino ya Radio Zumel 1000. Ngape lokola na zungi lisile bino mbote mingi na Mama Rosalie na yo moko Papa Roger na Papa Botamba mbote mingi pe lisusu na bandeko ba intervenant nyonso tu ya Radio Zumel 1000 basi na mibali bisika nyonso bozali na bamboka nyonso bozali mbote mingi epai bino bozali na tondeli bino ntango nyonso bozala toujours makasi ya koluka makanisi malamu mpona kodefendre mboka na biso Congo. Merci mingi pe na pesi mbote na balandi nyonso tu ya Radio Zumel 1000.
na pesi mbote mingi na balandi ya Radio Zumel 1000 oyo bazali na kati ya Rotterdam basili confirme ya solo Radio Zumel 1000 eza radio moko mususu na kati ya ba radio na kati ya ba site oyo tozoyoka ba makambo na ba makambo kasi Radio Zumel 1000 azali na distinction munene. En tout cas bana Rotterdam ba mama wana nyonso tu ngai zulu babela na tondeli bino succès makasi kitoko na bino ebakisama lisusu na kati ya kitoko ya batu nzambe akela na mokili. Mpona kobanda masolo naza nango lelo ezali masolo moko na kosenga na bandeko bakongole balandanga malamu pe bakamata makambo oyo nyonso nazoloba ubie oyo nakoloba na kimia na bwania pe na serie nyonso tu pote lelo njoleo eloba baswahili bokoyoka bamakambo na kosenga pe na bino na kati na bino oyo bakoyoka makambo tokoloba lelo na kati ya Radio Zumel 1000 batransmettre yango bakomisa yango epai ya bandeko mosusu oyo peut-être bakozwa tante ya koyoka biso en direct bapesa sango po makambo na koloba lelo ekosalisa pe biso bakongole barevelation oyo naza nango eza barevelation moko ya motuya mpona yango boyebi bino moko te susi ya mboka ezali na bato mingi surtout baoyo toza na bamboka bapaya biso bamosusu oyo tolalaka te mpona kokanisa koluka nzela koluka baide bastratégie ndenge nini tokosala po te topesa bamakanisi na biso mpo mboka ekende liboso. Me na bamakambo oyo tokanisaka mingi na kati ya bamakambo wana mosusu ezosala biso pasi mpona oyo etali ngai moko likambo oyo ezosalanga pasi mingi ezali likambo ya baopposant congolais ngaka kobenga bango basoi-disant baopposant parce que un vrai opposant abundelaka lisanga ya peuple na ye. Un vrai opposant abundaka mpona kopesa makanisi na ye mpona kobatela to kodefendre peuple na ye. Kasi na basoi-disant baopposant oyo ya biso tozomona clair te ou bien ngai mpenza personnellement nazomona clair te na likambo nini nazomona clair te na likambo moko oyo ya baprisonnier basoi-disant bapoliticien baopposant na biso bazolobela likambo ya baprisonnier. C'est comme na kati ya baprison ya Congo toza na bakelke individu kaka misatu mitano to mine oyo bango bazolinga kodefendre mpo babima na bisika oyo bazali na boloko. Or que so totali bien na Congo baprisonnier baza ebele. Soki nazoloba boye naza contre batu oyo bango bazolobela te me nde nazopesa makanisi nanga na ndakisa ete bango soki bazalaki bavrai opposant bakoki kolobela bato mine te bato mitano te
po basenga grâce na bango babima na prison. Kaka tosuyo ka Kongo ya Moyambo, Diomi Ndogala, Franki Diongo, na suki banani mususu suki mibale wana bataka ki bakombo na mona ibi na retenir bakombo na bango te. Mais tala tokende malembe plutôt za la sérieux. Ba prisonnier na kaka ba prison ya Congo baza ebele bana Congo baza ba Congolais. Mingi na kati na bango peso totali bien. Mingi na kati ya ba prisonnier ba Congolais, mingi baza ba innocent, bazali. Mingi batia bango na bolo kuna na ba individu kaka a inventer likambo asali likambo bakoti mutu wana na kati ya prison na biso. Surtout na prison Makala. Po prison na Congo ekena sango kaka prison Makala. Bayeba ateke na Boma prison ezali, na Bukavu prison ezali, na Goma prison ezali, Bandundu, na Mbujimai, na Equateur, na Congo Central ba prison ezali. Batu bayeba kaka na Makala kaka. Alors, un vrai opposant ngai na place ya ba soi-disant ba opposant na biso na tokokosenga ba individu kaka te. Tokosengela ba prisonnier nyonso tu grâce na bakonzi. Ete bakonzi botalela likambo ba prisonnier oyo pe basala na bango bamemba mpenza badeli moko ya makasi te basala bango grâce babima. Kasi biso na soi-disant baopposant na biso kaka oh non il faut babimisa Moyambo, il faut babimisa nani, il faut babimisa boye. Bon toboyi te baza bandeko na biso bakongolais. Mais est-ce que bango baza kose rendre compte na ba infraction batu wana basala? So totali ba infraction batu wana basala soki eza ya solo mutu na mutu ifo afuta na oyo deli ya sala eza te kaka po kointimide bakonzi entel fo abima me baprisonnier mosusu bandeko totala likambo wana biso nyonso tu oyo nga nazoloba baprisonnier mosusu bapeti mosusu baza na baprison wana basala badeli moko minere babenga yango awa na poto. Eza bato moko batali bamosusu kutu basamba nanu te asali 203 za basamba te basa kutu na kati ya Makala. Mpona nini te bavrai baopposa basenga ete ministre, excellence ministre de la justice tozosenga po toyoka na bien botala badeli nyonso tu ya baprisonnier oyo baza na kati ya baprison ya Congo mobima na Makala kaka te po Congo ezaka Kinshasa te. Mais tozomona baopposa nyonso tu oh non il faut babimisa baprisonnier mawa discrimination wana oyo likambo ya individuel ya kopona ba individu. Donc séparation wana ebanda kala na Congo. Donc groupe moko ya individu bo baza privilégié, groupe mosusu baza privilégié te. Makambo wana ifo esila tolingi oyo babengi Congolais azala Congolais moko. Tozosenga na bakonzi bayeba te Congolais azala kaka na titre moko Congolais. Tolingi Congolais ya likolo te, tolingi Congolais ya sete. Congolais nyonso tu bakamata bango même titre Congolais. C'est vrai que batâche eza kochange mutu na mutu azala tâche na ye selon occupation na ye selon musala na ye asalaka likambo te. Mais respect il faut ezala kaka Congolais tozala respecte ndenge moko. Eza teke opo wana za mwana ministre opo wana za mwana ya rich ote bana nyonso bazwa bango na titre moko baza bana
surtout azala congolais mpona ngai Zurubabela nazosenga na ba vrai opposant ya Congo balobela likambo oyo etali baprisonnier nyonso tout congolais oyo baza na badeli mineur bakoki kobimisa bango oyo mpe bafandi na prison basanza ebele bambula lisusu sake baleka kosamba na tribunal bakoki kotala mpe badossier na bango babimisa bango mpo toluka équilibre wana ezoluka équilibre ke tozoluka toyokana mpo toreconstruire mboka na biso wana eza bien mpe ezalaka malamu ntango bolingo okende na baélection bakoki kosenga mpe grâce présidentielle ke président atina basituation ya baprisonnier mpona kotala situation ya baprisonnier nyonso baza na kati ya baprison ya Congo eza mpe malamu basenga grâce présidentielle mpo ete batala situation ya baprisonnier nyonso baoyo nyonso baza na badeli moko mineur bakoko kobénéficie grâce présidentielle wana mpo biloko nyonso wana ekozala malamu na avant kokende baélection balibere ka mwa nombre mpe ya bato mpo mitema ya bafamille mosusu mpe efungwana me na baoyo mpe bazali ke bainfraction na bango basala ezosengela te mpo babimisa bango ezali te mpo ye aza songolo pakala te justice ezaka ndenge wana te justice eza ifo ezala mpona bato nyonso soki ya solo infraction ya asala eza grave lokola awa na poto baassassinat baviol badeli moko oyo eza ya makasi babimisaka bato te bapesaka bato grâce te babénéficiaka même ta na libération conditionnelle te ekosalama mpe na Congo yango nde nalobi baopposa na biso basoi-disant baopposa na biso batika babiloko na bango bafantaisie na bango ya biloko na bango wana ya kosepare bato na bagroupe considérons que nous sommes congolais et puis bato bayeba oyebi mingi na kati ya baopposa na biso bino nyonso to bosali mingi bamosusu basala banda mobutu bosala mpe bambeba ebele toyebi yango me bosongi lisusu bozokontinue kaka kosala bambeba wana boyeba yango ete élection soki élection ekoya mingi na kati na bino bakoleka te mingi nazoprofetize bino mingi na kati na bino bokoleka te mpo boyibi mpe mbongo ya leta trop bonyokoli peuple trop nsima nango bokoya lokola bana malamu toyebi bino bokoleka mbala bokoleka te tokotala mbula boni yosala na politike makambo nini yosala meme na bamboka na bino donc bavillage natal bato bakotindama radio somel mili akotinda bascorpion noir tokozwa liste na seni bato nyonso bakopesa bakandidature na bango tokotinda bascorpion noir na bamboka nyonso tu soki kodefa batike ya kodefa tobanda kodefa batike ya kodefa mpo tolandela bino mbala oyo bokoleka na bino te nyonso tu bozosala makelele mpo kokanisa ke bokozwa susu pouvoir bokozwa susu bisika pamba na bamason na charpentier oyo nyonso tu bapeintre bacommerçant bokotisaki bacandidature na bino na députation mbala oyo tokokontrole bino tokosenga bino bopesa mutu na mutu apesa projet na ye batanga yango na radio ke intel apesaki candidature na ye projet na ye eza boye epuis odefendre projet na yo
direct soki tokozwa ta tokosenga na bakonzi ezala ndenge wana mpo tozonyokoma mpo na individu moko te na Congo kaka bato bazosible entele mingi na kati na bango mosusu mpe babongisa babongisa mpe bisika na bamboka na bango babongisa bazali mais na ensemble tokoluka toyeba yo ata na mboka na yo obongisa to te awa na Kisasa obongisa to te esika yo ofandi obongisa to te malobo koleka te donc bamosusu oza journaliste mais olingi kaka oleka députation sikoyo yo ki journaliste ozotikilango nani mpo bajournaliste boza mpe 4e pouvoir bolobaka te epoleli bolingi otikala na 4e pouvoir te comme ça bosungaka mpo bosalisaka peuple toujours ya bosikile moke bahomme politique bino mpe lisu bolingi bokende na bahomme politique ntango bokokoma mpe kuna bisika nyonso tu na sena balwa ezali na parlement balwa ezali alors yo okende kotia bamakambo na yo kuna te ose limite na bamakambo donc seke osuki mieux vaut tikala journaliste mpo bana kochauffe mpo peuple afungwamaka mais bino nyonso bolingi kowelela kidévitation bolingi babenga bino baministre te wana eza lisusu mpe kote mosusu tozomona makambo wana eza ezobana bakongo bamvoilangani mpenza eza kote wana trop donc malo oyo tokosenga na nzambe apesa biso makanisi likolo ya bamakanisi mpo tolobela peuple congolais sifo tokoluka na bakonzi oyo bakoya tozala pemeni na bango mpo tobala kopesaka baide tokosala yango mpona intere ya peuple congolais parce que mokonzi nyonso azala besoin ya baconseiller moko ya bien eza kaka mpona kozala na baconseiller ya kondimaka te conseiller aza motu moko ifo ayebisaka verité na mokonzi ke mokonzi omoni place oyo eza boyeboye na boye soki mpe danger ezali ya koyebisa mokonzi omoni kote oyo so toke boye danger ezali ifo tokendele boye me biso tomonaka na bapolitisien na biso ya Congo ntango mokonzi aza na situation moko difficile ntango kotuna bango oh non tout va bien na français yango mpe lisusu okanisa baza bafrançais nzoka toza bacongolais makambo mpe ya lolaka mpe fo totala yango bien mpo tozotika bokoko na biso tongazami makambo ya bapaya oyo baya koderange basituation ya vie ya bakoko na biso vie ya bana na biso na vie ya progéniture na biso tozokangama kaka kote wana olie toyeba ete il faut tose débarrasse na babuzoba wana ya kolanda barythme ya bapaya baminoko na bango elateli na bango basituation na bafamille echange bana bazorespecte soso baboti te bana mike bazorespecte so bakolo te respect eza susu te or ke biso toza babantu toza bato mwindu toza bacongolais nazoloba nazokodiscrimine nanga motu te me nazoloba nde verité totika babiloko wana toyeba ete biso toza babantu toza baafrikain toza bacongolais tolanda banzela na biso mpo liboso ezala kitoko awa tozosala tozoluka kosampare na babinoko ya bapaya kokangama na babinoko ya bapaya kokangama na elateli ya bapaya nani na bango discipline na bango ya soni tozokangama nango finalement tokosuka wapi orke biso toza bapeuple moko ya nzambe peuple ya nzambe fo atambola na bwania fo atambola na kimia na respect nyonso tu vis-à-vis ya baboti vis-à-vis ya bamikolo respect fo ezala mais siko tozomona ke changement moko balingi baimpose changement moko na bana na biso donc mokolo kutu azalaka susu te tata na mama tokokoloba n'importe quoi epai ya tata na mama na yo oyo babota yo ezalaka te na biso bakongoli ezalaka te yango nde na telemaki place wana ya baprisonnier donc epuis so totali bien
nakosenga na bakonzi mpona nga namoni prison makala ifo babomango prison makala babomango basala prison mosusu bakonstruire prison mosusu oyo ekozala prison ya kobomba bato me ya kobomba banyama te parce que prison makala so totali bien basala yango na lolenge ya konyokola bakongolais prison makala basala yango ndenge wana eza na lolenge ya konyokola bakongolais yango wana ekabwana basala kote mosusu ya baprivilégie kote mosusu ya bato mwidu donc na ntango makala ezalaki so bakangi mundele aza de bainfraction aza na makala me aza na kote wana ya baprivilégie yango wana nde ekoma soki bakangi mutu soki aza mutu moko ya fonction moko ya likolo ministre to commerçant to aza na mbongo mingi batindi kote wana baza kotia bamindele kote ya baprivilégie or que na prison privilégie azalaka te parce que mutu nyonso tu prisonnier nyonso tu aza mutu ya motif donc prisonnier azalaka na grade moko na baprison ya mokili prisonnier azalaka na grade moko babengaka ye détenu alors awa na Congo so tozomona bozoba ezocontinue mpo baprisonnier privilégie bazali omona bateka bango na baselile moko kuna ifare même que bato wana baza na babori baza na basi mpe ok faveur ekozala na individu moko te faveur efo ezala na détenu nyonso tu alors biso awa prisonnier bakengelaka ye na prisonnier oh non te wala te non wala ekozalaka te prisonnier akokengela moninga na prisonnier te eloko nini ndakisa nini ya bia kozwa ntango mosu motu wana azokengela ye mpo asali bambula ebele na prison me aza criminel eloko nini akopesa na moninga na ye prisonnier ok awa na poto tomonaka baprisonnier oyo babengi bango badetenu baza na surveillance donc baza na basurveillant oyo bakengelaka bango basurveillant wana bazali neutre baza bato ya libanda oui c'est pourquoi tozoluka baemploi mais ekokocreye mpe sorte moko ya baemploi baengage basurveillant bazala basalisa bango bastage comment est-ce que kokengela un prisonnier bazwa baformation oyo bakozala likolo batina bango neti na bamboka ya bapaya oyo eza organise bakende kosala bastage bayeba bazwa baformation ndenge nini ya kokengela baprisonnier ozomona alors biloko wana nyonso tu nayebi congolais alinga koyoka ide ya mutu te bakoyiba ide oyo makambo nazoloba oyo mosusu akokoma ngo akana kobimisa ngo lokola ya ye me yebango mutu oyo azoloba makambo oyo mpona intere ya bacongolais azali abombami na kati molimo ya papasi mokimbango soki yo osali aventure mpo yo ozoyoka Zurubabel azoloba yo sikoyo okamata makambo okende paya bakonzi oli olobake no bobengisa nano ndeko Zurubabela botuna ye ntango so akobimisa susu bamakambo mosusu ya malamu aza nango yo oke kuna ngai nde motu napesi makambo oyo en tout cas mutu wana liputa kobimila yo mpona yango mutu oyo akoyoka makambo wana azobimisa bamakanisi oyo to baide oyo nazopesa eza ya motuya kolinga kosavantiri ye nango te mpo yo okende kuna mpo bana koloba o no tomoni fo tosala bona boyokeba oyebi mingi bazobimisa bazokota makambo ya kongo oyo tozomona ngo liseki mingi bazokende na batele radio na basite internet mpona koloba n'importe quoi
Congo. Ok, koloba makambo na Komba Congo. Sake oyeba oza moponami te mpo olobela Congo. Ok, koloba makambo ya Congo bozotia désordre na elobeli na bino ya koloba n'importe quoi, n'importe comment, ya kotia ba image moko ya kotia mpo osala mposa kotia ba image. Oti titre mususu, oti image mususu, oti titre mususu, osoloba makambo mususu. Bokeba. Bokeba. Nkolo Congo aza ya kosilika. Nkolo Congo akolandela bino. Parce que bozotia désordre. Bozotia désordre. Oyo ayebi ke alingi kobundela Congo na ndenge ya bosolo, na ndenge ya solo likambo te. Alors de l'avant. Mais yo moto ozoya obundela Congo na mafinga, obundela Congo na kotiaka batitre mosusu mpo bafuta yo mbongo ebele na YouTube, na bafuta yo mbongo ebele na baservice oyo ya YouTube. Keba bozosala basite internet mpona kokota makambo ya Congo koloba lokuta. Bokeba. Retour eza ya mabe epai na bino. Bomiyebi ntango nazoloba bomiyebi. Bokoloba na ngai, bokofinga na bino, bokoloba nyonso bokoloba, me nasi balobi. Mbala oyo ezali kolo mabele ya Congo aza ya kotomboka wana nalobi yango. Soki boyebi yango te, kolo mabele ya Congo za mfumuki mbangu aza ya kotomboka. Bozosala guerre na mfumuki mbangu. Tango bozokende kosala guerre na mfumuki mbangu boyeba te aza molimo mosantu nzambe ye wana. Nzambe na biso bato mwindu, nzambe na biso na Congo ye wana. Bino bozosala guerre na mfumuki mbangu boyeba yango, bokolonga na bino pe te. Yango wana omoni baposition nyonso tu bato bazosala ezosima nango kaka te. Nalongo na kote wana naye sikoyo na kote ya constitution oyo babengi mibeko likonzi ya mboka Congo. Soki totali na mibeko likonzi ya mboka Congo, constitution na biso eza na baarticle ebele. Mais tozomona bato mosusu bayebi ke article boye epekisi likambo boye, me omona moto atelemi azokende kaka napesa nazala direct. Balobi mpona kozala président de la République ya Congo il faut kozala de mama et papa congolais 100%. Mais tozomona ndenge nazoloba boye bamosusu bayebi ke ye azali ndambo. Peut-être mama na ye aza congolaise, peut-être tata na ye aza congolais, to mama na ye aza moto mopaya, me batingami kaka place wana mpona nini? Bakongole tomituna mpona nini? Parce que totikalaka kidi bato me mbala oyo tomituna mpona nini bato wana batingami kaka? Constitution ya mboka elobi mpo ozala président mokonzi ya mboka ya Congo il faut ozala des pères de mères congolais. Mais tozomona na baoyo baza na nationalité douteuse baza kose pointe bazokende gauche droite azalaka président Congo. Bandeko tomituna mpona nini? Mpona nini? Biso bakongolais motu nyonso tofwa yaka kodipe biso, motu nyonso tofwa yaka kosala bavandire na Congo. Mpona nini tokotelemela bato wana te? Parmi biso tozozwa mbongo ya bato wana mpona kokreye batrouble na mboka na biso ya Congo, mpo bana na biso bazoka baproblème baketaka classe te bakufaka. Mpona nini tokotelemela yango te? Nga nazaya kobanga te oyo alingi komema guerre contre nga aya akokutana na nkolo mokili ya Congo mfumuki mbangu. Po ntango ekoki tokotiki na suku soba wana na bato te. Soki yo oyebi tokotaka
bien. Et puis bana Congo mosusu pe bazosa moko bato wana po Malexa bato wana bakenolobaka n'importe quoi mpona mboka na biso Congo. Mpona nini maseki ya ndenge wana? Mpona nini bolingi korespecte Congo te? Mpona nini bolingi korespecte mboka na biso te? Mutu nyonso azolinga koya kaka ata mafantire na ye na mboka Congo. E bakongole bazomipesa bazozwaka mbongo ya bato wana mpo bato wana baleka baza na babikosi ya Congo. Me bozoba nini wana toza nango biso bakongole? Mpona nini tokotelemela bato wana te ntango yango oyo totelemela bato wana tolobaka bango verite ke non yo ndenge oza wana oza kongole te, so totali meme na poso na yo oza kongole te, tika biloko wana. Mais il faut que nous soyons bons à Batouana et puis batindaka bato basaka batrouble kuna. Est-ce que yo mutu nzambe akela okosala guerre na nzambe oyo akela yo? Nde makambo ezoleka na Kongo sikoyo? Bata mokili bazosala guerre na nkolo nzambe. Nzambe azaka na baprogramme na ye, ezala ya mabe ezala ya malamu, nzambe aza na baprogramme na ye. Totikila nzambe tosambelaka soki ozosambela nzambe ya solo tozelaka nzambe mokolo ye akopesa yo apesi yo. Me okende kere na nzambe te. Epi siko bakere sokuta na baeglise bato basambeli ale bakere sikoyo manifestation. Mpona nini koorganize bamanifestation wana te a part église? Parce que église ezali mpe esika tosengaka nzambe abatela biso. Mais sikoyo biso tosengaka nzambe abatela biso me tozokono mitika place bima minduki ezali. Eza malamu te. Eza malamu te. Mpona nini koorganize bamarche wana te ntango église eza te? Parce que tokendaka na église mpona kosenga nzambe abatela biso apambola biso mpo makambo ezala bie na kimia. Mpona nini tozosangisa biso moko tozobenga sata ale kokota na église mpo ntango tokobima ale sata sikoyo adomine esprit ya bato, adomine esprit ya bamitengeli mpo trouble ekota mpo bato bakufa. Sikoyo responsabilité wana tozosala tozolukila yango nani? Oyebi ye na mokili kokosela mpe moto makambo nzambe apambolaka te. Soki ozokosela moninga do makambo oyo ye aza na kati nango te, nzambe apambolaka te, nzambe apesaka nzela te. Soki bapaster bango bayebi koteya bato na bamodele wana te, oyo mpe ezalaka mateya nazoloba lokola paster. Yo outi l'église, allez, oyo kobunda. Mais ça normal te. Lokwa mokolo mosusu oyo outi l'église te okono kosala bitumba na yo wana tokocomprendre yo. Mais yo outi na ndako ya nzambe, ndako ya nzambe eza esika tokendaka mpo tobondela nzambe alimisa biso na mabe tosali, tolinga na biso totia kima bisika tozali. Mais ntango sikoyo yo obimi na église ozokona kosala provocation elingi oloba nini? Ata bino moko vraiment congolais vanda calme, vanda na conscience. Yoka makambo ngai ndeko na bino nazoloba tiango vraiment na kati ya motema na kati ya motu na yo. Est-ce que eza normal? Eza normal te? Eza normal te. Tala baeglise oyo ntango avant bakoko na biso ntango bazalaka liboso baeglise wana ezalaka te. Mais bazalaka na banzambe na bango. Nzambe ya mbungu azalaka, vidi mokulu azalaka, nzambe ya bangala a Congo azalaka, et puis bisika nyonso tu nzambe azalaka. Mungu epai ya baswahili. Est-ce que bango bamindele bato baya kolakisa bato wana te bato wana bakoko na biso bandimaka banzambe wana? Bango bayaki na pratique na bango ya kosala destruction badétruire makambo oyo bayaka kokuta na mboka na biso parce que bayebaki ke soki todétruire makambo wana te
bato oyo bakokende liboso na biso bayaki na systeme ya kodétruire biso nde bayelaki biso bamakambo na bango oyo ya religion na bango catholique na ntango wana baprotestant bon totala bien biso toyokaka ke protestant euta na catholique tokomi tuna te bakabwanaka mpo na nini po protestant akenda epai catholique atikali epai bakabwanaka mpo na nini bakongole to bana kosala barecherche bamosusu na kati na biso toyebi bakabwanaka mpo na nini parce que bazalaki d'accord te na makambo oyo bakatoliki bazali kosala bato wana bamonaki nonono makambo nzambe tokomemela ngo boye te biso toproteste na biso protestant euti na mo proteste nde babengi bango baprotestant alors tokokoyeba teke bango pai bautaki bazalaki na bamakambo oyo bayokanaki te oyo bazalaki d'accord te yango wana baprotestant bakendaki ngambo mosusu nde omoni ngambo wana ezokabo na ngambo ti tokomi na bareveil tokomi na soki banini tokoma na baarme de sali tokoma na bachofa banini soki banini orke nzambe aza ye moko kaka mpona nini totikala biso kaka tosambela kaka nzambe moko tozalaka na nani moko na esanga moko ekoma ndamu bazaka barezo na bango bawelelaka mpona kokambola baeglise wana bazaka barezo parce que soki totali rezo soki eza te nzambe aza ye moko kaka ifale tosanganaka biso nyonso to esika moko na kombo moko ya esanga wana mpona kokumisa nzambe wana nzambe azaka moko nzambe aza mibale te nzambe azala mokili oyo azaka moko ozomona ke esika wana bobongo ezali alors soki nake lisusu esika mosusu bakongole toyeba ete ntango ekoki mpo tosala baanalyse tokota en profondeur ya likambo ya religion oyo bapaya bayela biso parce que ntango Léopold II roi de Belge atikaka bamissionnaire awa na Congo makambo nini yayebisa bango discours oyo yatina na bato wana bamissionnaire wana apesa bango mitindo instruction ya makambo oyo bakosala na Congo bandeko bakongole mais tosaka meme mpe mingi na kati na biso toza baintellectuel mingi na kati na biso bamosusu bazala badoctorat ya langue française bamosusu bazala badiplome mingi na kati na biso bayebi koloba lopoto bien discours wana bakomango na lopoto bakomango na anglais te bakomango na espagnol te bakomango na italien te bakoma yango na français est-ce que biso bakongole tokoanalyse discours ya Léopold II te po tomitia na place na biso moko discours wana ya Léopold II atindaka yango na banani n'est-ce pas atindaka ngo na bakatholike na bamissionnaire catholique bato bazaki koexécute discours wana ya kokataka bandeko na biso maboko Du roi Léopold II à l'arrivée des missionnaires au Congo belge de voir des prêtres et pasteurs blancs dans cette patrie. Révérend père, pasteurs et chers compatriotes, soyez les bienvenus dans notre grande patrie du Congo belge. La tâche qui vous est confiée de remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtres et pasteurs, vous venez certes pour évangéliser, mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout, les intérêts de la métropole. Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà depuis leurs ancêtres. Ils prient
et se soumettent à Nzambi Mpunu, que je sache, et aussi à Nzambi Mawezi. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier, insulter est mauvais. Ayons le courage de l'avouer, vous ne venez pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Votre rôle est essentiellement de faciliter les administrateurs et les industriels, c'est-à-dire que vous interpréterez l'évangile de la façon qui sert le mieux vos intérêts dans cette partie du monde. Pour ce faire, vous veillerez entre autres à désintéresser nos sauvages noirs des richesses dont regorge leur sous-sol, afin d'éviter qu'ils s'y intéressent ou qu'ils nous fassent une concurrence meurtrière, rêvant un jour à nous déloger de cette partie avant que nous ne nous enrichissions. Votre connaissance de l'Évangile vous permettra de trouver des textes qui recommandent et qui font aimer la pauvreté. Par exemple, « Heureux les pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. » Il est plus difficile pour un riche d'entrer au ciel qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, etc. Vous ferez donc tout pour que les nègres aient peur de s'enrichir pour mieux mériter le ciel. Les soutenir petit à petit pour qu'ils ne se révoltent jamais un jour. Les industriels et les administratifs seront obligés de se conformer à ce que je vous recommanderai, à vous prêtres et pasteurs blancs, de temps en temps, pour vous faire craindre, de peur de courir à la violence, injurier, battre. Il ne faudra pas que les nègres ripostent ou se nourrissent de vengeance. Pour cela, vous leur renseignerez par tous les moyens et vous insisterez pour qu'ils suivent l'exemple de tous les saints qui ont tendu les joues, qui ont pardonné les offenses, qui ont reçu les crachats et les insultes sans tressaillir. Il faudra les décourager et les détacher de tout ce qui pourrait leur donner le courage de nous affronter. Je songe ici spécialement à leurs nombreuses fétiches de guerre qu'ils prétendent ne point abandonner. Votre action doit porter essentiellement sur les jeunes, afin qu'ils n'hésitent point de nous saluer. Quand le commandement du Père est en contradiction avec celui des missionnaires, qui sont les pères spirituels de leurs âmes, vous insisterez particulièrement sur la soumission et l'obéissance, même aveugle. Cette vertu se pratique mieux quand il y a absence de critique. Apprendre aux élèves à croire et non à raisonner. Ce sont là, chers prêtres, pasteurs et compatriotes, quelques-uns des principes que vous appliquerez sans faille. Vous en trouverez beaucoup d'autres dans les livres et textes qui vous seront remis à la fin de cette séance. Vous verrez donc ce que je recommanderai à vous, prêtres et pasteurs blancs. Évangélisez les Noirs jusqu'à la moelle des os, afin qu'ils ne se révoltent jamais contre les injustices que vous leur ferez subir. Faites-leur réciter chaque jour « Heureux ceux qui pleurent, car le royaume des cieux leur appartient ». Convertissez les Noirs au moyen des chicottes. Gardez leurs femmes à la mission pendant 9 mois, afin qu'elles travaillent pour vous. Courtisez-les s'il le faut. Et exigez ensuite à ces convertis qu'ils offrent en signe de reconnaissance des bonnes viandes, poules, coqs et œufs, chaque fois que vous visitez leur village. Faites tout pour éviter que les Noirs ne deviennent riches. Pour ce faire, chantez-leur chaque jour qu'il est impossible à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Faites-leur payer une taxe chaque semaine à la messe de dimanche. Détournez cet argent prétendument destiné aux pauvres pour avoir des magasins importants là où vous êtes, paroisses, procures. Transformez vos missions ainsi en de gros centres commerciaux florissants et aidez légèrement les pauvres pour encourager d'autres blancs à investir régulièrement. Demandez aux Noirs de mourir de faim et vous autres vous mangerez 5 fois par jour. En plus, que vos ventres soient toujours pleins de bonnes choses et que vos bouches exhalent partout l'odeur des oignons. Instituez pour eux un système de confection qui fera de vous de bons détecteurs pour dénoncer tout Noir à une prise de conscience pour la revendication de l'indépendance nationale. Enseignez une doctrine que vous ne mettrez pas en pratique, et peut-être s'ils vous demandent pourquoi vous comportez-vous contrairement à ce que vous prêchez, répondez-leur, vous les Noirs, suivez ce que nous disons et non ce que nous faisons. Et s'ils répliquent en disant qu'une foi sans œuvre est une foi morte,
Fâchez-vous en appliquant le fouet et répondez-leur, heureux ceux qui croient sans protester. Dites-leur que les statuettes que vous gardez chez vous sont l'œuvre de Satan. Confisquez-les et allez remplir vos musées, ainsi que ceux de Ternérine au Vatican. Faites oublier aux Noirs leurs ancêtres, afin qu'ils adorent les vôtres. Ils ne les écouteront jamais, par exemple, les saintes, la Vierge Marie, Sainte Thérèse, Saint Martin. Faites-leur prier en les mettant à genoux comme pénition, et obligez-leur à réciter le chapelet 10 fois ou plus. Ne présentez jamais une chaise à un Noir qui vient vous voir. Ne l'invitez jamais. Donnez-lui tout au plus une cigarette. Ne l'invitez jamais à manger avec vous, même s'il égorge pour vous une poule ou un coq, chaque fois que vous arrivez chez lui. Bref, lorsque vous aurez accompli tout cela, notre pays, la Belgique, sera très riche, et c'est plus tard seulement, lorsque les Noirs auront compris que nous essayerons de les aider pour l'amour de Dieu, car on ne réveille pas un chat qui dort. Je vous en remercie vivement, le roi des Belges, Léopold II. Moto volcan, qui envoie bien. Keba. Zumel Mil. Église catholique ezalaka na nsima royaume ya Belge. Alors mponi tokoanalyse biloko wana nyonso te toyeba ete catholique quelque part aza responsable ya malheur ya Congo mpona nini te. Mpona nini tozokombina na bosoba ya komitika bamaltraite biso kote mosusu bazolakisa biso makambo ya nzambe, kote mosusu bazolakisa biso makambo ya criminalité, kote mosusu bango babombami na nsima bazolia biso lokola mpuku bazopepa bopepeme, kote mosusu bazolia itambi na yo pie na yo. Mpona nini tokodécouvrir makambo wana nyonso te? Nyonso tu oyo ezali faute na biso, tozokokomitia na esika na biso te. Ti sikoyo Église catholique aza komanipule peuple population ya Congo. Oyo ekomi manipulation diabolique. Po mpuku asalaka soko olali alinga afefa yo aye azotia mopepe azolia na kote ya lokolo. Eza ndenge moko bakatolike bazosala na kala katolike aza kosala bamese na ye bible ezalaka te. Bana oyo bino bobotami nsima biso tozalaki bana mike tozokotala baeglise tozokende na bascout balufeto me bokokota na eglise bible ezalaka te na katolike. Kaka kamwafi mokanda moko baza kobenga breviere tozoluka yango na kosenga na papa Botamba alukisa biso na baansie katolike mokanda wana babenga breviere tokoluka yango komsa tolakisa bato makambo ya bible na katolike eglise katolike bible wana baza kotanga yango te. Oyo nazoloba eza makambo solo oyo alingi kotia tembe aye atemba biso na ye me ayebake akozonga kao breviere mateya o tolingana tata na mama boye o mwana tosa tata boye ezalaka te kaka boye nani mese wana mpe koleka na latin bapapapapapapapa esili baliesi bino bakomio vendredi boke kotubela masumu epai ya sango. Oh lalalala sango aza moto lokola yo okona tubela masumu epai ya sango orke ezalaki service secret mobimba ya royaume de Belgique.
mpona kodenonsaka bato na leta oyo balingi basala mabe oyo basala makanisi ya kobimisa makambo ya indépendance nyonso tu wana omona bozokona kofunda na baya sango soko azwi yango apesi na mokonzi ya sécurité alelobi na ntongo bakangi motu mpona nini toko réfléchir na likambo wana te discours ya Léopold II roi de Belge mutu na mutu oyo aza nango tosangana ameka kolakisa bandeko mosusu discours wana nakosenga na papa Botama na radio Zumel 1000 batia yango intégralité ya discours wana batia yango na kati ya nani ya baémission bato bakopia yango potanga mosusu bakozwa difficulté ya koluka yango discours ya roi Léopold II roi de Belge oyo apesa bainstruction na bamissionnaire catholique oyo baya na mboka na biso ndenge nini bakoki kosala mpo komate biso komate population ya mboka Congo eza pasi eza soni mingi mpe ozomona sikoyo bato balingi bapesa biso baleso oyo biso toza sikoyo na génération oyo ya 21e siècle bakatolike sikoyo babana kopesa biso leso epuis bato mosusu bazondima yango c'est fou eza liboma toza bato maboma na bitu na biso toza normal te tokokanisa te ke bango basalaki babiloko wana mpo baboma bandeko na biso mpo bamaltraite bakoko na biso mpo babete bakoko na biso epuis kozwa basi ya bakoko na biso toza bato maboma obie toza bato ya juste biso bakongolais tolingi bafitilité tolingi kolobelaka bafitilité makambo oyo ya solosolo yango te soki otali na basite internet so batikaka mopende ya mwasi tala vu mais soki bati titre moko ya bamakambo ya solo omona bavi eza kutu donc nayo moko koregrete tolingi kolanda makambo ya buzoba me makambo ya solosolo mpona mboka na biso ebonga tolingi koklika yango te après ça oyo bakonzi bazosala rien mais mokonzi afasala likambo ya bien biso moko ya peuple ya se tolakisa bakonzi wana ke biso toza prêt ya kosala makambo malamu bango bakolanda mpe rythme na biso mais ntango bayebi ke biso tosala biso na désordre bango mpe bakokontinue na désordre na bango soki bazosala désordre mpona nini tokoyokana te tolobaka non sikoyo trop c'est trop bon bakatoli mpe bofanda nie na makambo na bina basenko wana bofanda na nie totika epuis un homme normal akolataka robe te soko totali bien mutu mpenza mobali alataka robe eza normal te oyo nazolo bango mystiquement nazolo bango il faut zala mutu ya mystique misu mine mpo oyeba mutu ya normal akolata robe te barobe na bango wana balataka ebomba makambo ebele oyo balobi so balobi robe mosusu bakokomprendre soudan ebombaka makambo ebele batiki na biso tranquille biso moko todirige tokende na mboka oyo tozokende toyeba bana mayele na Congo baza ebele bana mingi bayekoli baza mayele mayele yango esukaka kaka na balabala esukaka kaka na bongo te so otome barevolution oyo ezali bana base promouvoir bakende liboso babimisa mayele na bango bana toza na besoin bagene na biso bazala au top batika kobubabuba bagenome nazosenga bino bagene boza ebele bozoyokanga bolanda bamateria oyo biso tozopesa mbala oyo so bomoni moto azoleka na internet koloba kozoba il faut le railler sifo meme kokotela so na bainternet na bango te bolanda makambo oyo ya solo mpona développement na bino bazokosa bino botikalaka ndenge wana bagene ya Congo il faut révolution moko l'esprit il faut ezalaka bino na kati na bino botika biloko wana ya pambapamba yesu azalaka moto mwindu yesu kristo azalaka moto mwindu azalaka mondele te
image ya Jésus-Christ oyo ya mutu mwindu biso si tomoni yango tozozela ntango soki tomoni ke ya solo bagene bokosala naloba nini soki ya solo boza interese na masolo yango bose manifeste comme ça topesa photo wana na radio Zumelmi apesa photo wana ya Jésus-Christ oyo ya vrai Jésus-Christ photo wana emonani yango wana omoni ke elobeli na biso ekomi moto mpo tobandi kodécouvrir baverité mosusu oyo ebombama Jésus-Christ azalaki moto mwindu ntango mokili esalamaka nzambe asalaka mokili mundele azalaka te oyo nazoloba bandeko na biso mosusu basoma basalaka na bango recherche te bakoloba o ye mpe azoloba makambo nini ezalaki wana bamindele bango moko bayebi yango ntango nzambe akela mokili moto mwindu asalaka te ata na eve bazaka bato mwindu bino moko bosala barecherche boyeba mundele autaka wapi so boyebi te tokoluka toyebisa mpe bino mundele autaka place nini alors il faut tokomisa poso na biso ya bato mwindu toluka tokende liboso tomisongisa nsima te totika busoba na busoba toza premier congolais excuse nga mpe naza congolais me na busoba nazoloba bien tozali nalobi te bosa toza na busoba toza bapremier na makambo ya solosolo makambo ya motuya toza nsima kuna oyo mpe biso nde bato tokozala liboso ndenge tozabi liboso kala oya na miziki congolais oya na mayele congolais bauniversité bato nyonso tu oyo baza na bamboka mosusu ya afrique eza nzinga na biso bazali kotanga na levalium na campus oyo bozobenga uni campus ya nani ya levalium me sikoyo bato wana bakomi bakonzi na bamboka na bango baleki na bakonzi oyo ya mboka na biso mpona nini parce que totiki serie tokomi na buzoba bakasi kote wana tokolimana kaka na ye sikoyo na sujet moko ezaka très important eza sujet ya ndeko na biso Francis Kalombo oyebi secret ya famille des fois babombaka yango omoni ntango moto basekret ya famille na yo bandoki mpe bazoprofite mpo baya kotiaka desordre na famille na yo ndeko Francis Kalombo ngai nazolobela yo soki yo oyebi nga te me nga nayebi yo oyo akoyoka message oyo nazopesa na ndeko Francis Kalombo akomisela ye yango monsieur Francis Kalombo bino bokomi na habitude moko ya kolinga kobilakisa sikoyo ke bino nde bolingi congolais lelo parce que ozozwa lisusu ndenge oza kozwila te bolingi kolakisa na miso ya bato ke bino nde bokoki kosunga bacongolais mon cher ami yo mpe ozalaka kuna te quelque soit barezo na yo ozopesa o ngai boye yo ozalaka kuna soko oyaka te na busoba na yo osalaka okoma na poto nde osakaka kuna nde bazotonga yo ndenge bozotonga baoyo baza kuna yo monsieur Francis Kalombo okimaka lumbe na musika. Je m'explique. Le 19 janvier 2016, je pense, si je ne me trompe pas, mutu
mutu nyonso tu azalaka sire ke pouvoir ya kabila ekokweya. nazokotela monsieur Kabila te, président Kabila te, mais nazoloba vérité. Biso nyonso tu toyebaka ke le 19 janvier, un certain 19 janvier 2016, je pense, entre 2015 2016, quelque chose comme ça, mais yo moko yebi makambo na lingi na loba na yo. Le 19 janvier, mutu tu ayebaki ke pouvoir ya PPRD ezokwea na ngwango wana bozalaka 3 personnes mibale wana na bomi nano bakomo na bango soki osali kaka foi nakobimisa na komba bato mibale wana epuis nakobimisa makambo mosusu oyo nga nayebi mpo na yo obetaka mwita nzanza mpo na problème ya le 19 janvier na conscience na yo papa monsieur Kalombo, Francis Kalombo, na conscience na yo makambo nazoloba na kati ya motema na yo yo na nzambe na yo oyebi ke makambo nazoloba eza ya solo okimaka kubanga lumbe po oyebaki ke pouvoir ezokwea so otikali na kisasa lumbe mwisa sasa oyaka na poto epuis soit disant banani boyaki mpona kozwa traitement mpona santé mais ti lelo ozakaka awa okamataka zaka omoni badouble ka zaka oyo ezalaka okolatela yango na kati mpe okolatela yango libanda kazaka ozaka nango olongoli obalusi kote ya kati olati sikoyo okobi opposant. Monsieur biloko oyo bino bozoloba na batelevizio na baradio na banini tusa mpona kose faire valoir kende bino bato bokosonga mboka lukuta mbala oyo te. Monsieur mbala oyo te botika kokitisa mboka na niveau wana boyeba ete mboka oyo Congo kolo nango Fumu Kimbangu aza ya kotomboka na bato lokola bino bozalaki kuna bosali na bino eloko malunga te me sikoyo bozo kofinga baoyo batikalaki kuna ke bango baza babibebisi bino nde bato ya solosolo bokoleka lisusu te monsieur bokoleka lisusu te oyo eza profesi na lobi bokoleka lisusu te Fumu Kimbangu akotiela bino barrière parce que oyo bozosala en sorte ezali lokola boza bato moko oyo babengaka na lopoto batraitre botika tozala besoin ya bainterview na bino na ba TV5 te eza kosalir davantage mboka na biso botika biloko wana yo kimaki mpona lumbe le 19 mkongole nyonso to ayebi le 19 biso nyonso tozalaki sur ke mbala oyo ekobeba mpo na kati na biso mingi bayebaki teke tokoti deja na phase ya Fumu Kimbangu tobangaka biso nyonso tobangaka toyebaka te le 19 eske tokokoma na minuit toyebaka te tozalaki kobanga biso nyonso tobangaka moto aloba teke makambo nazoloba ya lokuta ezaki ndenge wana Monsieur Kalombo akimaka mpona le 19 bazaka soki misato to mine na toyebi bakomo na bango bamosusu kaka par baeste moko ya ba 6e sens na bango bafandaka me bakenda kofandelaka mwa mosika kote ya bafrontiere soki kaka nde atamboli oyo nazoloba eza ya solo bandeko na ngambo ndimelanga toboya badeklaration na bango na batelevizio eza kobebisa davantage mboka na biso tozela programme ya nzambe oyo ye nkolo nzambe asalaka tosambelaka tokendaka na baeglise oyo bapasere bato soki pasere wana ateyaka naye makambo ya bie te ye ozokende kuna koyoka ye etali bino me ngai nayebisi bino nazaki mangisi te
nasala carte ya kimbangiste te nazala batemi na kimbangiste te mais namoni makambo oyo balakisi nga naza mpe na bapreuve oyo ezali ke lelo so nabimisi yango na miso ya bato ke voilà esalamaki na ndako na nga nakanisi moto akoki atembe aza te fumuki mako asi atelemi bato oyo bazosala guerre na nzambe batika nzambe asilisa programe na ye oyo eza conseil nazopesa na bandeko na biso bakongolais batika nzambe asala mokano na ye totangaka yango tika ete mokano na ye salama me ya biso bato ya mokili te bandeko bazokufa pambapamba tro bajeune wana tozala babesoin so totali bien la plupart oyo bazokufa na bamanifestation wana baza bajeune nani tomoni koko moko bakufi te kaka bajeune de beau garçon de belle fille tokosalela mawa te ya komemaka bana bato na banzela tout ça totika makambo wana parce que tokokende à l'encontre ya programme ya nzambe te yango nde lelo nalobi soki natangi kombo ya motu wana nalinga kotanga kombo ya bato te me natangi kombo ya Francis Kalombo azolekisa makambo mosusu oyo toyebi monsieur fanda calme makambo mosusu toyebi tokobimisela yo yango nakasi okoluka place okobombama na Congo c'est fini bino nyonso tu bozalaki kuna bosalaki mpe na bato wana bazala gouvernement kuna me sikoyo bosali lokola bino boza bana malamu lukuta bozala bino bana malamu te bozala bino bato babe bino nyonso to bobebisaki mboka na biso bopesa na bino de bademission te balongola bino kolongola nde sikoyo ale boye kosala opposition un vrai patriote aseraka démission je démissionne parce que makambo ezobonga te me bino bodémissionna te balongoli yo mpona mabe ezosala lelo balongoli yo okomi opposant bafaux opposant je m'excuse na baoyo baza bavrai opposant mais il y a des soi-disant opposant na Congo bazolinga koniokola esprit ya bana Congo balingi koniokola esprit ya population bazoyeba te comment il faut kotracer baprogramme ya kosala baplan malamu mpo congolais abénéficie bakita na ye eza na se ya mabele kaka batrouble kaka bino kaka batangaka bino toboyi kotangaka makombo na bino bakongo il faut changer na Congo bakongo il faut changer tokotina bamboka na bino so bobongisaka bino te bokozala lisusu te boyeba yango bosalaka baékonomi sikoyo mpona koservi na bino tokotikela bino tante révolution comparaison oyo mobutu alobaka yango ekosalama mbala oyo bozoko-incrimine kaka bato mosusu bango bazosala rie bango babetisi Congo non mais yo ozalaka kuna te odémissionna te osenga te na mokonzi wana ke mokonzi ngai namoni tozokende mabe tochange ka mwa position yo oloba na mokonzi wana ayokela yo te sikoyo bokomi kaka intel aza faux bokobotanga bakoma bato bobimisaka bato bafaux orke bino tu bozala faux tolobi yango bino nyonso bozala male bafaux mpo bodémissionnaka te tokende na baélection mpo nini bozoboya baélection toyebi ke baélection efo ezala normalement efo ezala mpo monsieur nanga akosala te asala bafanture abanda kobimisa biloko wana mokili mobimba ezotala ye sino bakotelemela ye mokili kotelemela ye ça c'est sûr mokili kotelemela ye mais sikoyo mpona nini tozondima makambo wana élection te fo totala tokomisa bango na suka ke no bolobaki tel date baélection bafichier ebimi bamakambo tu baloi électorale ebimi tout ça mais bamarche oyo tozoluka bamarche mpona kosala nini congolais tososola s'il vous plaît tososola bajeune bamema bino lisusu na bafanture wana te tososola tozela ndenge mpe mikolo ezokende kala mingi te mpe tokokoma na date oyo bapesi mpo na élection moto nyonso
nyonso akokokisa mibeko na ye moto nyonso akokokisa oyo esengeli na loi électorale bapesi apose candidature na ye tokotala CV na ye soki eza bien CV kutu toza na besoin batitre te toza na besoin ya projet stratégie politique okosala nini et puis défendre yango en direct à la télévision ndenge badeba esalamaka awa na français te kikongo lingala to swahili défendre projet na yo na bakoko na mboka kuna na basimitiere bayoka yo na misimbi ya mai na misimbi ya mopepe misimbi ya zamba bayoka yo olobi opesi promesse na yo na bakongole oyo okokamba na kasi mpona lelo nayebi te so oza na mituna me mpona lelo namoni nasukiwa mingi na radio Zumel Mil kobisa mosala na yo malamu kende liboso mama Rosalie kolemba te papa Roger kolemba te papa Botamba bokontini mosala nzambe akosunga lokola babandi kondima moko balelo ndima nakantikala mingi te komona bana France mpe bakondima bana Allemagne mpe bakondima bana États-Unis mpe bakondima bana Italie bakondima bana Congo meme bango moko bakondima mpona nini te qui vivra verra radio Zumel Mil en avant amen. Merci Mbuta Zulubabela bandeko babolingo na bandi bouti kolanda Mbuta Zulubabela na message na ye autaki kopesa na oetali bongo mboka na biso la République démocratique du Congo boyoki point de vue na ye ndenge asili kopesa yango moto na moto ako juge ndenge ye moko auti koyoka mais tokoyebisa na bino ndeko tango nyonso tu omoni ete ozali na likambo mpona koloba mpona mboka na yo olie ya koluka ba makambo moko ya lokuta kokosa ba makambo banini yaka pesa bato basolo ya malunga oyo ekozongisa ba peuple congolais na nzela oyo bakoyeba ndenge nini bakokosala mpona mboka na bango olie ya koya kolakisa bato ndenge nini yo ozali grand prêtre na ndenge ya kofinga ndenge nini yo ozali grand prêtre na ndenge ya kosalaka ba montage ya lokuta na ba photo ya bato na ba internet ndenge nini yo ozali grand prêtre na ndenge ya koevantaka ba makambo yaka pesa bato ba makambo ya malamu po ete Congo ekende liboso. Bandeko babolingo minute na biso esili kokoka topesi bino merci ya mingi pe tolobi bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombelaki bino ya radio Zumel Mil. Merci. Zumel Mil. Zumel Mil Rotterdam Endimio. Zumel Mil Mama Rosalie umela tozana besenga nde ya mwasi otete mbongo Mama Rosalie de makambo Mama Rosalie balobi yo makambo donc tant Rotterdam est confirmé yo c'est que ozali penza moto na kati ya bato donc bandeko nyonso soki Zumel alobi likambo fo bondimaka po Zumel akundolaka makambo oyo ebombanga mpenza na se ya mai ye abimisi yango oyoki umela radio Zumel Mil po radio wana ezaka matata a partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne Monte volcan qui yango ya bien Keba Zumel
Zoumel Mille ezopekisa biso makambo oyo. Soki nga mikolo na komi ebotu nanga so na komi ndeni. Nga mikolo na komi soko sakai na nga kaka. Na bengi ka Zoumel Mille. Po radio wana non. En tout cas félicitations. Yo koloba nini pour na radio Zoumel. Avez raison. Aïe! Président Bolise, Tuzola Sananga, Betona Beto Mosaïko Yoyo, Luzolo Yoyo. Adiansi Mokomba Koba. Adiansi Mokomba Koba. Allez, touchons ça. Adiansi Mokomba Koba. Adiansi Mokomba Koba. Jean-René Kolo, Mambalantu. Adiansi Mokomba Koba. Adiansi Mokomba Koba. Adiansi Mokomba Koba. Papitolas. André Les Safoutiers, Adas, Kimabita, Alain Jabba, et Fidé de Fer. Yari Kilumbu, Peka Bangobigoko, Ko, Salut, ça se. Nono Makandila, Fier, Jean-René, Tuzolane, bayaya, Tuzolane bayaya, Tuzolane aye. Soba, Soufiat, Tuzolane bayaya, Tuzolane bayaya, Tuzolane aye. Samba. Désiré Lomba Obama. Lando Batibuka. Hilaire Mabelonga. Osanga. Hubert Betamona. Kati Betamona.
asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na banzete mbala ya nsima biso boto Zumel Mil tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumelmil.com ezali wana mpona bino na banzete bokozala dossier te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.